semaine passée tozwaki tobandaki masolo ya ba comédien tozwaki siatula mais bino moko boyebi masolo oyo ya comédie ya mboka na biso boyebi batu babanda yango donc so na yebi batu babanda masolo wana lelo toza na surprise monene tozoli milo mutu oyo batu batunaka azali wapi akoma kosala nini donc tozoli bino ye moko mutu abanda histoire ngo moni awa ezali vérité polele sans tricage histoire ba changer ngo te to Zulibino Mangobo bokotuna azali wapi Mangobo tozali na ye na ligne na téléphone. Bonjour Mangobo. Bonjour César. Mangobo ezali esengo munyene omoni awa bazako yokayo mokili mobimba na Kisasa na États-Unis na Asie na Océanie na grâce ya magie ya internet yo moko ebindengi technologie ekoma Mangobo esengo monene ya kozwa yo lelo Mangobo batu naka Mangobo akenda wapi Mangobo azosala nini Mangobo ozali wapi? César nazali Mangobo azali Mangobo azali mungwate Mangobo azali na Hollande na mboka komona ngo Rosendal azali ayaka pe na Paris kosala makambo donc yebisa ba auditeur na union surtout que Mangobo azali akende paite azali na potawa abungati Mangobo bango moku bazako yokayo balandi yo bazako yokayo ngai na koyebisa bango te parce que za en direct awa mokili mba ezako yokayo mais Mangobo abanda makambo yango Mangobo abanda masolo yango Mangobo mbala moko alimwe atiki espace batmusu bakoti qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe avec Mangobo? Non, Mangobo alimwe akiti oyebi na misala to salaka surtout na eloko babengi na domaine ya théâtre cinéma. Bon, na ngai personnellement na mona na mboka na biso na komaki na top makasi. Bon, nazalaki na souci tango nazalaki koya poto. Je suis venu 2 ou 3 fois na ba contrat ya bakubenga au visa 80. Na ki na poto na remarquaki que théâtre na biso zalaki coluté na milieu européen. Na bamboka lokwa Belgique, na France, un peu Hollande, l'Allemagne, théâtre zaki coluté. Alors souci na ngai alaki wana na di bon occasion moko monanaki na ya na poto na sens moko ya ko vulgariser culture na biso bayeba ke epai na biso théâtre ya lipo baiki komona ka musique kaka musique la musique ya bito cette fois-ci l'occasion fait le larron il faut en profiter na kende na tiape bayeba ke pa na biso culture théâtrale pesali lulenge na biso ko sala théâtre et tout ça là. Donc tina na ela ki na poto pour la vulgarisation ya culture la surtout na paysage la théâtre. Donc c'était ça. Étant on peut la commis awa. Bon, j'étais le premier à jouer dans Maurice Ravel. Maurice Ravel est dans le coin Bercy à théâtre à Paris. Lucas Vanda Kuno tout na Maurice Ravel. Je crois que tous qui parmi les Africains il y a des bosses à commettre à Maurice Ravel. On a eu occasion salama keke coïncidence moi que sama qui manse que na sans souci bazalaki bayaki voyage moko awa na kati ya na Paris bayaki na Belgique. Bon, moi j'étais déjà à Paris à l'époque. Bon, te provoquer spectacle moko il y a bisonyo surtout bana na ngai o bano ya ngai ya Kinshasa qui manse que na sans souci parce que la sali musala mingi pona bango. Et tout le monde peut témoigner à partir de la voix de Zahir, tout ça, il va à la radio, mais pas comme à la télévision. Bon, ils ont qui œuvrent dans Ngaï. Bon, tout ça, les spectacles, Maurice Ravel, les acquis spectacles formidables pour toi, associer qui Ngaleka, pardon, comment, Ngeleka Zalaki, sans souci Zalaki, qui m'a dit que Zalaki, Mounzale Zalaki. Donc, il y a poids lourd, il y a théâtre. Donc, on a quatre Maurice Ravel, les Zalaki. Problème à Paris, je pense qu'il le 18 janvier, en 90. Donc c'était formidable. À telle enseigne que, oye, ba pot batuna biso. Tant on a ba musiciens, quelques musiciens qui étaient là, tant on a orchestre qui est installé avec Viva la musique. Mais improviser concert le même jour. Mais improviser concert le même jour pour pas casser. Mais
mingi balobi bombe ezali na kati ya salle wana bo permettre faisabilité ya spectacle wana te. Alors ezalaki mawato, mais les gens qui avaient soif de me voir et de voir le groupe, de voir Monjali, de voir Angelika, de voir tout ce monde là-bas sans soutenir, balobi a okendete. Le spectacle est bandit na 23h c'est ça. La Parisien peut attendre à bailler bien. Alors, quand même, et Salamaki. Mais Salamaki n'a vraiment souhaité. La cassette en groupe, mon allé de mettre en circulation avec pochette, c'était pour la première fois. Donc, en bref, on a relaté un peu et comment j'étais venu, puis na yakawa pour la vulgariser culture. Il y a après Maurice Ravel, mais la film et ça qui bruit mingi na Paris, le mari menteur. La quantité tout le monde avait su, ça s'était vendu comme des petits pains. Les maris menteurs, moutonnions soyebi. Après commercialisation, il y a cassette, il y a Maurice Ravel, qui est ça la Maurice, le mari menteur avait 4 épisodes. Et ça qui bruit, ça fait un tollé na Paris. Moutonnions sont pas na Paris tant on a eu bakian. Mais le problème en était que Moutouo a distribué Kiango, à Koma Kiango. C'était Maya là, je me rappelle, parce qu'il était aux affaires à l'époque. Mais le problème est qu'il fallait qu'il y ait des ramifications au niveau de Congo, tout ça là. Moi je pense qu'il y a ceux qui sont en Europe. Donc c'était ça. Donc après cela, il y a qui a occasion de mourir en Hollande. Mais alors j'étais trempé dans la réalité un autre genre. Donc c'est le même théâtre, c'est une occasion, dans 2 semaines avant en Hollande, on a connu ça la télévision, chose que je ne pouvais pas faire en France. Tu vois, il y a Paris, oui, tout à fait. Paris, comment je peux appeler ça, acteur Bazatro, Makabozé, Bélé, c'est pas facile pour faire la télé, pendant éclore dans le monde. Tout à fait, tout à fait. En Hollande, je peux avoir des facilités à cause de la télé. Je ne connaissais pas encore la langue. Alors, à l'époque, moi, maîtrise dans l'anglais, je devais faire des spectacles en anglais. Bon, on n'a pas place, mais la télévision, je passais avec des sous-titrages. Et la Hollande m'a adopté. Alors, j'ai profité maintenant de l'occasion pour des spectacles qui sont relatifs à la réalité nationale congolaise. Alors, ils ont accepté cela. Donc, je suis ici comme cabaretier, et au genre cabaretier. Il y a la comédie, la musique mêlée, je joue avec le djembé et tout ça là, mais tout en restant dans les contextes congolais, quoi. La réalité nabiso qui sont ma peinture, il y a la réalité nabiso, là qu'on peindre les blancs acceptent, ils comprennent maintenant qu'il y a pas et tout ça là, oui. Bon, je bourlingue la Hollande. Il y a des moments où on a rencontré un peu partout. Et dans le festival, surtout dans Zalaka. Ok. Avec le standard congolais. Toujours. Ok, donc wana ezalaki bien pour batu ba comprendre quand même batu na ka mango ba kendewa pour relater bango vraiment l'activité na yo sikoyo mango bo annoncer retour na yo na ndengi ya comédie na biso yango nanga na lingi na tuna mango bo moni yo ceux qui batu bazo ka sikoyo bazo tala ka ba comédie na yo ya kala batu ba sekara na makamono ya kala est-ce que mango bo ndengi alingi ayoka azonga na masolo yango est-ce que mango bo koka vitesse oyo ya comédie et komi sikoyo ya biso parce que mango bezane di sikoyo ke mutu asala ki secrétariat na machine na steno dactylo sikoyo secrétariat ekomi na internet ekomi ya traitement de texte est-ce que mango bolelo akokoka vitesse oyo ya ba jeune oyo ba itu ko tia sikoyo